Allô, 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 allô. Ba, ba tata ba mama bandeko. Napesi bato nyonso bakolanda direct oyo napesi bango mbote ngai koma nanga Clarisse Akwala. Direct oyo nazosala oyo nazosalela yango nazolobela directement na kati ya motema ya Israel Numazalai. Israel Numazalai video oyo nasali yango spécial moka mpona yo. Ngai kombo na nga Clarisse Akwala nazali awa na Allemagne napesi yo mbote. Na video ya lelo nalingi nalobela na explique oyo eloko moko. Omoni bino bobundaka bitumba mpona kokunda corps ya kolela. Omoni na banda wana bino bobundi bitumba mpona kokunda corps ya kolela. Est-ce que na ndenge biso nyonso tu tovandaka na kati ya Congo wana est-ce que toyeba mpona nini kolela akufa? Question, ya question. Maintenant nalingi na sosolisa yo eloko moko. Nalingi na sosolisa yo eloko moko. Nazoloba na kati ya motema na yo, na kati ya motema na yo. Omoni Congo. Congo mbongo oyo ekotaka na kati ya Congo ekoki koleisa 250 millions ya bato. Mbongo oyo ekotaka na kati ya Congo ekoleisa 250 millions ya bato. Mais soko sosoli bien na kati ya Congo wana tozali penze ebele te na suksi wana. Eloko nini nalingi nalakisa. Le 11 août omoni basali cérémonie na Rwanda oyo ya investiture oyo ya président ya Rwanda. Omoni Sassou Nguesso azalaki kuna, ba président ebele bazalaki kuna. Maintenant Félix Tshisekedi azalaki kuna te. Burundi na Rwanda ezali kolete oyo ya Burundi pa azalaki kuna te. Ba président oyo plus de 20 présidents bazalaki kuna. Maintenant na kati ya ba président wana oyo biso toyebi ezali ya Togo azalaki wana, ya RCA azalaki, ya Angola azalaki, ya Mozambique azalaki, ainsi de suite. Maintenant nalingi naloba nini? Nalingi naloba soki otali lisusu le 15 août. Est-ce que basali fête ya le 15 août ndenge toyebeli yango ndenge basalaka? Te. Ego talisa nini? Ego talisa que zone oyo ya les grands lacs ya est ya Afrique kuna na Afrique centrale awa, qui dit Afrique centrale kobosana te Congo Kinshasa bazali na kati ya bitumba. Israel Numazalai elanda bien ndenge nazoloba nao. Bazali na kati ya bitumba. Bazobunda. Okoyeba ngo ndenge nini? Kenda kotala investiture o basali le 11 août na Kigali. Okotala film yango ezali na internet. Okokenda kotala discours ya suka oyo
Félix Tshisekedi asali na kati ya Belgique. Azoloba ke nga na koyoka lisusu makambo ya bato ya Kigali te. Aza na lokuta. Okenda koyoka lisusu makambo oyo Sokoko Laurent Sokoko alobi. Laurent Sokoko alobi ke bomoni Christelle Sassou Nguesso ayakaki awa na Angola parce que Laurent Sokoko azali moto oyo ako représenter pétrole ya Congo kuna na Angola. Représentant ya SNPC ya Congo kuna na Angola. Laurent Sokoko alobi Christelle Sassou ayakaki awa et pas dos Santos awa pona alobi qu'il faut aboma papa na ye parce que papa na ye ba Congolais balingi ye lisusu te. Maintenant Laurent Sokoko abimisi yango sikoyo. Maintenant Laurent Sokoko alobi bo alobi ngala kobimisa makambo nyonso tu onga na yebi mpo na Congo. Alobi bomoni Pierre Oba Kabila fils moto agere ke bango. Kabila fils moto agere ke bango. Maintenant Christelle Sassou Nguesso tango dans Dos Santos aboyi na ye maintenant ake na Kigali. Ake kuna na Kigali ni sikoyo bino bomoni que ba signé ba accord oyo babanda ko signé déjà depuis 1982 ba signé ba accord mususu. Donc il faut nani porter za la polele pour na ba simba ba saisu ba accord. Donc ba accord e banda déjà depuis 1982. Même on n'arrive pas signé ba accord na Rwanda. Ye Christelle Sassou Nguesso a signé pour accord. Mais na kati kuna ye azolinga ba boma tata na ye parce que ye azana ba problème na tata na ye pona nini tata na ye abima na mwasi na ye. Wana Jacques Sokuya mutayaki na dossier wana. Maintenant ezalina plan oyo ya ba américain. Israël ou mazala elanda ezana plan ya ba américain. Plan ya ba américain wana elobi nini? Ekamati Kagame, ekamati bata Rwanda. Donc qui dit Kagame, qui dit Batuti. Batuti bazalaka partout, bazana kati ya Somalie, bazana kati ya Uganda, bazana kati ya Sénégal, bazali na kati ya Burundi, bazali partout ni Batuti. Et pas musu babenga bango ba peu. Batumsu babenga bango Batuti, bamusu babenga bango ba peu. Donc bazalaka partout. Maintenant, bango bazo sala empire ya Tuti. Ya Batuti, empire ya Batuti. C'est-à-dire, bazan accord ya ba américain. Maintenant, empire ya Batuti wana ezali wapi? Ezali na sokoke na Soudan, na Soudan, na Somalie, kuna partout wana ezana Batuti. Maintenant, bango basali empire Yima Tuti wana code. Empire Yima Tuti ou bien Tuti Power. Donc bango maintenant ba osala nini bako kamata RCA kuna bati moto na bango na RCA bako kamata na Congo Brazzaville bati moto na bango bakamati na RDC bati moto na bango bakamati na Rwanda bati moto na bango bakamati na Somalie bati moto na bango bakamati na Ethiopie bati moto na bango bakamati na Soudan bati moto na bango bakamati na Uganda bati moto na bango bakamati na Burundi bati moto na bango bakamati na Tanzanie bati moto na bango bakamati na Afrique du Sud bati moto na bango.
wana bapoint oyo na Kenya bati moto na bango. Donc bapoint oyo ezali ciblé, donc l'Éthiopie, na Soudan, na Somalie, na RCA, na Congo Brazzaville, na RDC, na Tanzanie, na Kenya, na Uganda, na Afrique du Sud. Zone wana nyonso tout, les grands lacs wana nyonso tout, au additionné encore maintenant siko na Afrique centrale. Donc ceux qui au du RCA, RDC ezaliawa, RCA ezaliawa, Congo ezaliawa, Burundi, les grands lacs wana nyonso tout, au du yango si na Afrique du Sud awa na serve. Donc awa omoni awa au carte Afrique. So moni carte Afrique awa boye ebandi awa boye na Burundi aba les grands lacs oyo ba pays ba grands lacs oyo boye RDC ekoti na kati RCA, Congo Brazzaville, ba Tanzanie, ba Kenya kuna nyonso ti ekiti awa na Afrique du Sud na sawa. Ba benga yango Tutsi power. Moni donc ndenge mwana Sassou Nguesso akendaki kotala Dos Santos esimbite ake maintenant kotala ake maintenant na Rwanda akokota maintenant ba Tutsi power oyo, c'est-à-dire afungoli porte pona maintenant accès ya Tutsi power ekota maintenant na kati ya mboka. Ezali empire ya ba Tutsi. Naola samwe. Omana katikati wana RCA, les grands lacs ti na kati na sawa na tia na sawa. Congo yali wana pe a pointé pe Congo. Ba américain mutu bazo sala plan wana na ba Tutsi. Maintenant soko moni Rwanda na ba 1800 et quelques. Rwanda na Congo ezalaki ya ba Belge. Rwanda, Burundi, Congo ezalaki ya ba Belge. Ba Belge mutu ezalaki wana. Ezalaki nyonso wana ko gérer na ba Belge. Ba Belge pe ba djaki yango na ba Allemand. Moni ba Allemand bazalaka pe wana bako gérer ba mboka wana nyonso, ba Burundi wana, ba Rwanda wana bako gérer yango. Et tant que ba Belge ba yi bango ba django ba tipesi yango siko na ba Belge wana siko histoire. Maintenant siko tango ba indépendance ye nyonso wana ezalaki territoire oyo Léopold II ako gérer, ba Belge bako gérer, Léopold II ako gérer Congo Kinshasa wana ti Burundi Rwanda kuna. Maintenant na tango ba indépendance bango ba lobi que te biso tolingi na biso kovanda na bato esika moko te, parce que biso toza na biso toloba ndinga na biso eza mosusu biso tolingi tovanda na tozo indépendance na biso. Donc bon ba welisi balobi na ba Belge te boko kole biso na RDC te oto yebi sikoyo biso tozo indépendance na biso, biso sa makambo na biso na ndenge na biso. Donc na tango ba indépendance wana ni bango bakomaki maintenant indépendant, bango ba du maintenant Rwanda na bango ba musu ba du ba Uganda ba musu ba du ba Burundi na bango. Donc ba se séparer. Oyebi que kuna bango ba lobaka français, ba lobaka pe anglais, ba lobaka pe ndinga mboka na bango. Maintenant awa ba américain ba si ba kamati bango ba lobi que tokosala na bino empire ya ba Tutsi. C'est-à-dire il faut ko écarter ba tenir surtout oyo bazali ba Tutsi te. Il faut ko massacrer bango, il faut ko boma bango. Et sali projet oyo ba pesi bango oyo bango ba ko installer empire na bango na Afrique mobimba. Na Afrique donc na les grands lacs kuna ti na Afrique mobimba. Vous comprenez? Donc na kati les grands lacs wana ti na Congo
ti na RDC ti na Afrique du Sud awa empire ya batuti ezosalama. Donc empire oyo ya batuti oyo ezali contre nini, ezali contre ba république. Donc il faut que buka ba république pona maintenant et comme empire mobiba bato bazo gérer ngo ezali nani, ezali batuti. Bomoni tango génocide oyo ya Rwanda esalami batuti babomi ba utu. Charles Onana alobi non. Charles Onana azali journaliste lui te. Ndenge batuti bazoloba ke ezali ba utu moto basali génocide te ekokozala ndenge wana te. Or ezali pe na batuti pe o babomi ba utu. Voilà Charles Onana maintenant comment l'accent na kata ya livre na ye. Donc ba mot clé oyo nga nazo pesa yo oyo ezali pona yo sala ba recherche. Israël no mazalai. Omoni makambo nga nazo yebisa yo oyo. Soki tata na yo no mazalai ayebaka yango kasi ayebisaka yo yango. Mais soki tata na yo no mazalai ayebisaka yo makambo te, c'est que ye pa ayebaka yango te. Parce que ezaki secret monene. Maintenant sikoyo Charles Onana yikoloba tete ezali pe na batuti oyo babomi ba utu. Donc il faut pas to bimisa kaka que non ezali batuti ba utu moto babomi batuti. Or soki yo moni bien ba utu oyo bango bazobenga oyo ba utu oyo bazobenga ngo na ndinga mboka na bango. Mais soki yo ko benga ngo na ndinga mboka na yo ba utu bazaka ba Congo. Soko ke kotala ba kombo ya ba utu ezali kaka ba kombo oyo ya ba Congo. Soko moni bilongi ya ba utu ezali kaka ndenge bilongi oyo ya ba Congo. Omoni? Maintenant batuti bango pe bazana bazali ni obiso benga ka ba peul bango pe bazana ndenge na bango. Soko moni okoyiba kati oyo tuti oyo ezali utu. Or, lokola bango basi badui américain bazo kosa bango bazo loba na bango que bino boko zala empire, c'est-à-dire bino boko dwa zone union so wana bino mto recommandé angwana bango sikoyo bazo sala sikoyo empire ango contre maintenant ba république. Donc ba république ezala soute bango ba ko casser ba république. Maintenant ceux qui bango ba ko casser ba république le quoi, république du Congo, république ya RCA, ya RDC, ya ba république nyonso bino oyebi wana bango bakumo kasi yango. Maintenant siko pona eko maka bango ba gérer bino siko bino oyo boza ba tuti te bino maintenant bokomi bana misala ba tuti. Maintenant pona ko kamata histoire ya tuti power oyo pona ko comprendre yango bien par rapport na Congo ezali nini, ezali que esengeli maintenant ba côté là bango basi ba côté li déjà basi ba yokani déjà na côté ya est kuna na le grand lac kuna bango basi ba yokani déjà. Mais na Uganda na Uganda na Rwanda ba ko yoka na pété. Soki oké na investiture oyo basali na Kigali wana okomona ba président oyo ba ko yaka ko pesa président oyo asali investiture mbote oko sentir na kati ya président ya Uganda na président oyo ya Rwanda wana oko sentir que baza penza bazo yoka na penza te oko sentir. Maintenant bango ndenge ni bango basi bakoti na Congo maintenant na nzela maintenant ya Christelle Sassou oyo afungoli port piso ya ko ningo boma tata na ye abimina na mwasi na ye. Maintenant soki lokola bango balobi bon biso pe tozali tata na yo tango so ekokozala ke tata na yo pe aozo devoir biso mbongo mingi lokola yo moko po oyepa na biso bon biso sikoyo tokoaccompagne yo parce que tata na yo pa odevoir biso bambongo parce que ndenge ya akotaki mokonzi wana biso pe toedeke omoni. Maintenant badui sikoyo prétexte na nzela
Christelle Sassou mpona bakota maintenant na kati ya Congo bainfiltre maintenant au Congo puisque ezali na kati ya tuti power na bango oyo bango bakosala mpona Afrique oyo baaméricain bapesi bango maintenant sikoyo boye bango bakokosala yango kaka boye bakolobaka te Christelle yo ozala wana bango maintenant bakokamata sikoyo mwasi oyo ya rwandaise batie wana donc soki olandi maintenant makambo ya Sokoko Laurent ya kolobaka mais batieli bino déjà Françoise Jolie wana et puis batieli bino lisusu mwasi mosusu ya rwandaise azali wana oyo akontrole ka bamini ya Congo azali pe wana Laurent Sokoko moto azolakisa alobi bino boyebi kaka Françoise Jolie mais bongo Catherine oyo azali wana azali pe rwandaise azali wana oyo akontrole ka bamini ya Congo à partir ya Pierre Oba bino ozomona te omoni maintenant eloko nini sikonga na nini akalisa yo c'est-à-dire tango yo Israël no mazalai yo zoloba ke bato baza miyibi me bakongole bakokoza miyibi te parce que mbongo oyo ekotaka na kati ya Congo ezali 200 egolesa 250 millions ya bateaux. Donc ceux qui tozalaki bien organisé kasi tokokoza miyibi te omoni tokokoza miyibi te tango siko nazongeli siko epa na yo moko tango yo koloba ke nga na voté Sassou Nguesso 50 fois na kati ya Congo wana Sassou Nguesso akoki même pas ko gagner l'élection te mais nga na voté 50 fois. Est-ce que soki mbongo oyo ya Congo oyo ekoko nourrir 250 millions ya bateau eko tambola bien bako gérer bien na kati ya Congo wana est-ce que yo ozana le temps ya okenda ko voter Sassou Nguesso 50 fois? Non. Ozana le temps wana te parce que mbongo ezali mais eloko nini maintenant etilaka bateau basalaka ba mafia wana okenda ko voter que Sassou Nguesso 50 fois pona nini bateau ya Ziana TV bazosala ndenge yozoloba wana bazosala mafia ti Audrey Lelo akomi na prison pona nini mais pona bapasi oyo batieli ba congolais c'est-à-dire bapasi tellement soki eleki trop bato bakoma oluka banzela pona kobimela maintenant bato mosusu bakolobaka te bango baza miyibi mais en réalité bango baza miyibi te miyibi ezali nde bato oyo bakoki kosigner bacontrat na batuti power na bato bakosala empire mpona kokase barépublique oyo ezali na kati ya les grands lacs na oyo ezali na Afrique centrale bango nani batouche Angola te bango nani batouche Angola te nani mpe batouche Cameroun te mais tomonaki bato ya Kigali président ya Rwanda ayakaki na kati ya Congo na kati ya parlement ya Congo akendaka pe na parlement oyo ya Benin menga na moni président ya Benin aye wana te na investiture na ye oyo omoni donc ezali pe na bamboka oyo bakosepelana ki empire tuti oyo batuti power oyo bakoya kokase barépublique oyo te bato pe bakosepela nango te bato nyonso te bakosepela nango même bato ya Burundi bakosepela te omoni bon maintenant soki yo comprendre tuti power ezali nini hein? C'est-à-dire empire oyo bakosala ya batuti oyo empire oyo bakosala oyo mpona kozwa Afrique centrale oyo nyonso tu na Afrique de l'Est kuna nyonso soki yo comprendre yango soki yo comprendre yango okomona ke moto oyo afungoli porte ezali Christelle Sassou mpona nini asofe ya pouvoir maintenant mpona nini Félix Tshisekedi akumoloba makambo ya koloboyo alobi vraiment makambo makasi or makambo yango bato ya diaspora deja bakoyebisa yango depuis kala bakoloba mais yo Félix Tshisekedi yo ozomona te mais Félix Tshisekedi akomona ndenge nini puisque bon basala pena bakisi
aveuglé que bateau. Moni? Donc, awa, vidéo alelo, nazo salango pona Israël numazalai. Komi kosa mate, miyibi, ezali ni yo, oyo voté Sassou Nguesso 50 fois, ni oyo bazia na TV, oyo bazozwa kaka ba miette, wala même ba miette kaka bon bazozwa. Vrai bateau oyo bazo zwa bambongo ya Congo oyo ekoko nourrir 250 millions d'habitants. Bino oyebi bango. Bino oyebi bango. Oyo nde bango oyo bako kota maintenant na bako sala siko ba alliance na nani na tuti power. Donc na kokenene mosika te awe ezalaki po na expliquer mais ba tuti power wana ezali nini. Et pona nini le 15 août basali yango ndenge basala kate parce que Afrique centrale wana ezana kati ya bitumba. Ezana kati ya guerre. Angwana Félix Tshisekedi azofungula miso bato ya Congo Kinshasa bazofungula Félix Tshisekedi miso parce que ya kotaki na kati kuna yemoko amoni que makambo oyo bato ya diaspora balobaka ezali nde bosolo. Omoni? Donc soki yo comprendre makambo ba tuti power o nazo loboyo. Omoni? Il faut zalana oko comprendre maintenant pour na nini oko comprendre maintenant pour na nini Paco o babengi Guy Brice Parfait Kolela babomiye na banani ni yango na lina na memayo o sosola, c'est-à-dire ceux qui bino bolinga ki bakunda Brice Parfait Kolela, OK, vous réussir ba bakunda Brice Parfait Kolela. Maintenant, est-ce que vous tuni que mais Guy Brice Parfait Kolela yo kufi na nini? Bien sûr que kufi na poison. Mais pour na nini bakomi ko boma Guy Brice Parfait Kolela? Mais parce que ezali loko o babengi tuti power. Maintenant, vous comprendre tango nani akoloba que comment on est firma yesa koloba okomela mai na kanya, mais parce que bango déjà basi bakoti na kati ya makambo ya tuti power. Et tango Sassou Nguesso azoloba que le ver est dans le fruit. Mais ali pona koloba que mais bino bozo fongola miso te ba tuti power déjà basi bakoti bino déjà na kati ya mboka. Biso to so fongoli déjà porte ba tuti power basi bakoti déjà bakozwa Congo, bakozwa na tin Afrique du Sud kuna bakozwa ba mboka na nyoso. Donc le ver est déjà dans le fruit et nana fongoli a fongoli porte tango ezali Christelle Sassou mwana na ye moko muta fongoli porte. C'est-à-dire tata abimila na mwasi ya mwana Jacques Sokuya alobi que mabe ekoti. Moni mabe ekoti. Maintenant comme bango basalaka bato trop mabe bango bakosala ni bango bakokoloba isu na bakongolais te que bolamuka mboka ekokenda te bango baloba te biso tobatama na biso na nsima tuti power to fongola ngo na bakongolais te biso moko tolaisa bakongolais pongi na bakisi ba rond-point nyonso to eza bakisi na bakisi. Donc situation ya Congo yango wana basi bateksi mboka na batuti power awa Félix Tshisekedi alobaki nini tango ayaki na 3 sommets alobaki nini alobi ngala koko ndima te que Sassou Nguesso atianga mbeli na mokongo. Omoni? Donc bakarte nyonso tout basi babeti yango ezali clair. Maintenant ezali ka likambo ya positionnement ya bato. Donc ekozala na bato oyo bakokena bango na sima batuti power pona bakase ba république ezali lokola la République du Congo ne basala ngote donc bakokase ça sous Londres. Plus république du Congo batika osala ngote. Donc république o bango bakoya kokase ni ça sous Londres bango baya kokase.
et moto afongoli porte mpona bakase Sassou Londe ezali nani ezali Christelle Sassou angwana Félix Tshisekedi akoloba non bino kotianga mbele na mokongo te nga sikoyo nakomi olanda makambo population ya nanga ekoloba ke non batuti pa oyo baza mabe bazoyiba bacolton kuna bazoyiba bacolton kuna mpona nini bane bakosoutenir bango ezali baaméricain. Donc soki nakomi wana succès nani tokosuivre sikoyo mpona video ezala trop molai te parce que eza mpe sujet yango mpe ezali trop makasi mpona kocomprendre, donc il faut ekena maleme maleme. Merci.